heure mosusu ekozala bien bandeko na biso ya bakongole tondimelaka mpe batu totikaka mpe kimotema mabe totikaka mpe kindoki na biso kindoki mpenza oyo ya biso ya tongo la famille eosala pasi na communauté na biso komona batu mosusu balingaka te avancement ya mutu mais bapreferaka na bango soki mutu akomi kosouffrir soki mutu azoleka na bamoma moko difficile wana ebele ya bato basepelaka ka ndenge tomonaki bien ke ezalaki video moko ya kosekisa ezalaki na bato oyo bayaki koloba keno ndenge eza boye mama top nanu akenda poto te ye poto na ye eza Dubai ebele ya bato basekaki mais du fond ebele ya bato basepelaki te esalaki pe pasi komona bastar na biso ya munene bastar na biso ya mboka na biso bazalaki en mesure te ya kovoyager mpona kokende bapoto oyo tomonaka kutu ata bato mosusu baza na bango bastar te me bazovoyageaka poto kilikili me bastar ya Congo na biso ezalaki mwa pasi me soki lelo nzambe aye kofongola baporte aye kofongola banzela keno bastar na biso pe banyataka poto bakotaka poto eza esengo mais de l'autre côté c'est vraiment dommage ya komona bandeko na biso mosusu ya bakongolais bazosepela nango te balingaka toujours bacomédien na biso balingaka toujours bastar na biso batikalaka na nsima na ndenge moko ya mabe makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo penza na memeli bino Mama Lea Ndaya. Mama Lea Ndaya aza parmi ba comédienne na biso ya tongo. Ba comédienne na biso o basepelisaka biso, ba comédienne na biso o bazalaka soki bakoti sur scène la famille mutu nyonso asepelaka. Bango bapesaka penza makambo, basalaka penza musala na bango na kitoko nyonso, pe na volonté nyonso na ndenge moko ya bien. Ebele ya batu bandeko nanga bakoya kotuna mama Etwanine lelo lisusu nini na mama na biso nini lisusu yo omelaka te bandeko nanga kande na lobaka soki ya koloba eza bomona nga na koya koloba mais soki ya koloba eza te bomona ka bamaka mosusu elekaka sur les réseaux sociaux na yaka kobetela ngo lisolo te. Pourquoi? Parce que heure mosusu ki omoni ke vérité ya makasi eza te moyen na ya kobeta ngo lisolo eza te hein la famille mais soki ba makambo eza penza ya koloba keno il faut na ya kobetela ngo lisolo na koya neti oyo il fallait kaka naya. Avant na kota na mwa makambo na nga ya lelo la famille ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu nyonso tu o nyonso bakoti sika na Étoile Lune Inès TV. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, tokos makasi. Bandeko nanga kandege bozo landanga, bozwa nanu bakiti bovanda. Makambo bongo ezalaka bien boza ya kovanda. Tango boza ya kovanda bongo, bozwa pe ba mwa mai na bino, mwa ti na bino, mwa jus na bino, mwa sucre na bino. Kote mosusu botia pe mwa eloko ya kolia. Tozo liaka, tozo milaka. Kote mosusu pe tozo landaka oyo ya bino ya chaque jour. Surtout na kombo ya nani, na kombo surtout ya Étoile Lune Inès TV. Na système moko kaka ya tokos makasi. Mama 2024 Gafker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe
fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis tosaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker ndelikambo, Gavker somo. Bande konanga Gavker soki nanu obenga Gavker te na osenga na yo mbangu benga Gavker la famille. Kuna nde ba solution ya kilikili eza. Oza na besoin o diminuer moi poids na yo benga Gavker. Oza na besoin libumu na yo eza la planète ya mama étoile Nines TV benga Gavker la famille. Oza na besoin tontir na yo échanger na système kaka ya tokos na osenga na yo benga kaka Gavker na système moko kaka ya tokos makasi. Bande konanga tozongela makambo na biso tozonga o tozobeta masolo lelo tozonga na makambo na biso ya mama Leya Ndaya. Mama Leya Ndaya aza parmi ba comédienne na biso oyo ba jouera kitoko. Ba mama na biso o na bengaka toujours et encore ba mama 100 kg. Ba mama moko ba mi pesa ka valeur na système moko pas possible. Wana penza ba mama Leya Ndaya. Sikoyo lelo nini bande konanga et au sala pasi. Ebele ya batu, tomona ki mwa photo na biso moko ya mama Leya Ndaya, ezo circuler sur les réseaux sociaux. Photo yango wana, ezalaki nde feti moko bakendaki. Siko na feti wana tomona ki pe papa na biso Caleb, azalaki kuna, tomona ki mama Leya, tomona ki na bandeko na biso mosusu ya ba Congolais kandenge ezalaka bandeko nanga na système kaka ya bien. La famille. Kandenge Congolais alala kate. Kandenge Congolais ayaka na makambo bande konanga boyo kasikoyo ba makambo o ba eko bimisa pona mama Leya Ndaya. La famille. Ndenge bomona ka mama Leya Ndaya. Tozonga nanu. Ndenge penza bomona ka mama na biso Leya Ndaya. Muluba ya tongo. Mama na biso ya mipesa ka valeur. Est-ce que bozo kanisa ke non? Lelo to lobby. Mama Leya Ndaya azokende poto ka po na feti. Po akendo participa ka na feti. Yango biloko kolia kuna na feti. Me atana ndako na yako kiko lamba ngwali. To bilamba to robe oya lata ki jour wana. Soki ye moko ka alobi ke non na lata. À l'occasion de rien. Mama na biso Leya Ndaya kokota penza alati parce que to yebi ye déjà na kolata. Ye déjà lataka. Mezo ka musanga komona batu mosusu lelo baya kofinga mama Leya Ndaya. Baya koloba ebele ya okende poto wana nyonso ka na feti. Akendo participer na feti. Bande konanga. Mama Leya Ndaya sala mabe pona okendo participer feti. Congolais makambo mosusu bomimilaka biso mosusu esala mal à la tête. Epesaka biso mutu pasi. Congolais somo balobi botama Congolais oyo ka elengi. Na Congo na biso bandeko nanga bilengi ezalaka na niveau moko pas possible.
kokende lelo ya mama na biso kokende fête ya mama Léa Ndaya na biso lelo ememi ngambu. Donc il fallait pas maman Léa Ndaya a participer na poto, a participer plutôt na fête ya poto. Ye comme akendaki poto wana avandaka na ndaku. Mama, bandeko nanga, Léa Ndaya za libre. Ya osala o nyonso alingi, elle est libre. Quand les tomo na ba photo na ba vidéo na ye wana azokendaka mati train atie kotoyo balobi kuna nde somo. Azokende na ye ba place nyonso azokende afuta nyongwa miso la famille. Ezalaka boye. Siko bino boza na posa avandaka na ndaku. La famille to solo la nanu. Mosusu bandeko nanga na kamwaka. Mosusu penza na kamwaka na vanda anga moko na lobi nzambe o nini. Eloba ta batu mosusu Congolais peuple nini nani mutu aloka Congolais. Congolais lukaka makambo na place makambo ezate. Omona ka Congolais komi kolukaka ba problème komi kolukaka ba makambo. Ezala nini la famille. Ezala nini bandeko nanga ba Congolais. Totika pe mosusu ki motema mabe. La famille. Mosusu tozala pe batu moko ya bien. Omoni ka boy mama na biso akendaki feti boye pe na ba réseaux sociaux. Mama Léa lata kitoko kutu amona na kiteke ezalaki ye tenga kutu na kanisa kiteke ezalaki mama Léa. Moi ba bloko abongo osala moi bien. Bino bolinga kaka baya ko fingela bino ba star na bino ke ba star na bino mataki ekitaki ba star na bino boye yango bolinga. La famille. Bolinga ka baya ko fingela bino ba star na bino. Bandeko nanga botika penza mama na biso azala na ye libre ya osala makamu na ye azana besoin a fête ba inviter na fête na omona nanga problème te. Na omona penza likambu te soki ba inviter ye na fête gloire au Seigneur akie ko lekisa mwa mupepe akie ko savourer akie na ye ko enjoy. Tango azonga kato tango ozonga na kini bandeko nanga yozalaka musala na musala encore ye aza déjà mutu wa talent ebele ya talent bandeko nanga yi mama na biso ndenge bomoni boye mama na biso Léa Ndaya azalaka muke babengi kotoyo muke babengi kote kuna nyonso azaka na musala mais soki opportunité emonani ke non akendo pe misanjoto moi opportunité mosusu et monani ke non a participer na feti non mona nanga likambu te soki ake mutu oya yambaki ye bazana ba feti na bango ba organiser eke ye azakuna ba inviter ye aboya baboya katin atanga soki nazaki na place ale andaya na ngai na ngana kinde na boya pourquoi bandeko nanga elo mosusu tobosanaka eza que na se ya moi to vivra kaka une seule fois. Eza na batu mosusu lelo bakufa. Baomituna na mitema na bango si je le savais. Alors, pona yo, au lieu que un jour okufi okomi ko regretter si je le savais et ozala moi passer. Soki lelo ozana nu envie, nzambe apesi yo vie wana, ozo vivre et loko na osenga na yo eza que soki opportunité to moment et se présenter ya koloba kenon okende feti kende na yo lia na yo lala na yo car on ne vit qu'une seule fois soki muto akufi na ye c'est fini mosusu omona ta ba bien na yo ozalaki nango avant kutu bakunda yo déjà ba famille basi zui biloko na yo nyonso mosusu ezala bongo mosusu kutu ata bana na yo moko bazo pesa bango eloko te mais soki opportunité se présenter Léa Ndaya mwasi nzombe mwasi kitoko wapi mama na biso azalaka toujours na ba tendresse ya makasi mwasi ya calme penza ya makasi soki opportunité emonani la famille en tout cas nga na côté na nga mama Étoile Ines TV na encourager mama Léa Ndaya bina na yo soki ba inviter yo lisusu na fête mosusu samedi kende na yo dunda na yo kandenge ezalaka pe misanzoto na ba système nyonso na bandenge nyonso osala bien makasi
oza na besoin ya kopema mutu oyo nyonso asalaka makasi azalaka toujours à un moment donné na besoin ya kopemisaka mpe nzoto ye mpe yake kopemisa nzoto ka ndenge aosala na ye bamwa video na ye ake epai en tout cas dans la vie la famille hein, faut kozalaka bien na bato bomoni façon bayambi mama Leya Ndaya façon cortège ozokendaka na mama Leya Ndaya comme une reine la famille yango ezalaka toujours bien place nyonso eza yebaka ndenge nini aovivraka na bato kozala mutu wa matata te kozala mutu moko ya biswana te kozala mutu moko oyo alingi kaka ngai te mosusu zala pe mutu wa bien pour que ata soki ochange milie na milie mosusu okenda bato bayambi yo bayebi ke oyo penza ya biso aye imagine bandeko na nga na minute oyo soki mama Leya Ndaya Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladi ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection mpe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. bandeko Gavker ezoya kaka ezoyindisa kaka ezoyaka na biloko ya kitoko ba témoignage ezoya ebele hein yo za na posa kobota omeki na banzela nyonso omona keno ezosimba te tour oyo na okonseiller yo bengaka Gavker solution na yo pe kosimba mwana ka ndenge bato mosusu basimbaka bana na système moko ya bien basi ebele après kobota mwa bandunda ebimaka biso basi mais soki omoni ke bandunda wana eza lisusu kitoko te na nzoto na yo omeki o balobaka omeka vaseline omeka nini omona keno eosimba nango te Étoiline Ines TV ya tour oyo aye kosenga yo benga Gavker na système moko ya kitoko la famille yo moko omona okoya ko témoigner na ndenge moko ya tokos makasi bandeko nanga to continuer to bandolo banini kama kambwa mama Leya Ndaya avant to continuer la famille ekozala bien na nous na ya koloba ba merci nanga ya liboso eza na ye moko sponsor na biso officiel sponsor na biso oyo atikaka biso te sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Étoiline Ines TV na ye kopesa ye ba merci sponsor na biso na kombo ya yemoko Jésus-Christ de Nazareth. Grand merci na bino nyonso balandi ya Étoiline Ines TV. Grand merci na bino nyonso de partout. Bolandaka biso, bosalelaka biso ba partage. En tout cas ba merci ebele. Kane na lobaka ya koloba mosusu ezanga anga mais bino moko boyebi je suis vraiment reconnaissante envers batu nyonso tout. Grand merci na bino bolandaka biso. Grand merci na bandeko nanga o nyonso bapesaka Étoiline Ines TV ba conseil soki tolobi mabe bayaka toujours mama Étoiline te wana lobaki mabe to bongisi ka ndenge ezalaka merci na bino
mpona mosala kitoko bosala. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu ya balinda mwasi ya taille, mwasi ya forme, mwasi kitoko, mwasi nzambe. Bambote na nga na ye moko Madame Judith Diampoviza, Madame son épouse. Wana na pesi yo bambote mwasi nzambe, mwana mama na système kaka ya tokos. Bambote na nga na ye moko mama chérie, mama d'amour, mwasi mama moko kitoko, mosali surtout ya nzambe. Na pesi bambote ebele na ye moko mama Tina depuis Belgique, mama Tina Sambia. Bambote na nga na ye moko mama na nga chérie pe, mama moko aedaka Étoile Ines TV na ba conseil ya makasi, surtout soki tokoti na makambo ya nzambe. En tout cas, na ekopesa ye bambote na kombo surtout ya mama Joséphine. Ba merci mingi na mama Titi, bisika nyonso zolanda Étoile Ines TV balobi mama Titi aza na ye na Brésil, na ekopesa ye bambote na mama Titi. Bambote na ye moko madame Madeleine Keta, madame Sandrine, madame Bijou, madame Sidonia Siala. Na ekopesa bino bambote na système kaka ya nini ya tokos makasi. Bandeko na nga tozonga na mwa makambo na biso ka ndenge tobando solola makambo na biso ya mama Leya. Bandeko na nga yango nalobaka toujours dans la vie il faut toyebaka ndenge nini ya ko vivre kana bato. Toyeba ndenge nini ya ko vivre na société. Botala accueil o bapesi mama Leya. Imaginez la famille soki mama Leya azalaki neti bandeko na biso mosusu. Biswana bisala. Est-ce que ndenge ba ofilmaka mama Leya makambo nyonso azo sala? Ake na Château Rouge bazo filmer ye. Ake bipai bazo filmer comme une reine. Mais soki mama Leya oyo azalaki na ba comportement ya mabe. Est-ce que batu balingaki bayamba mama Leya? Je ne pense pas. Batu balingaki bayamba yete. Mais bazo yamba ye parce que azalaka yaya moko, mama moko exemplaire, mama moko aza bien na mutu nyonso. La famille. Yango comme d'habitude, Étoile Ines TV ayaka pe na mwa toli na ye. So to loba to beta masolo ya bongo, mwa toli na biso pe ezanga kate. Toli na nga ya lelo eza kaka pona bana mike. Depuis kala toyeba kaka keno bana bo respecter mikolo. Mikolo bo respecter pe bana. Balobaka toujours que non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais lelo peza no lobela nanu bana mike to respecter mikolo. Na génération o ya lelo na koyeba na biso ya lelo bandeko nanga, la plupart de personnes bazalaka lisusu na tendance wana te ya ko respecter mikolo. Pourquoi? Parce que bango pe bayebi ebele, parce que bango pe bayebi nyonso. Bandeko nanga de partout oyo bolanda Étoile Ines TV, mukolo atikalika mukolo. Ata soki lelo nzamba sali ngolu, otangi koleka ye, mais yebaka keno okotikala jamais kozala na âge oyo aza nango te. Soki ye lelo aza na 35 ans, yo aza na 30 ans. Ti okoma 35 ans, ya ozala déjà na 40 ans. Donc eza bongo. Respectez mukolo. Eza te keno ko respecter mikolo, yo ko respecter ka ba membre famille na yo te. Te. Ezalaka bongo te. Mikolo ba respectaka bango, ezala ba membre famille na yo, ezala ba membre famille na yo te. O nyonso ba bengi mukolo. O nyonso aza plus âgé que toi, respectez ye. Respectez ye penza na ndenge moko ya bien. Parce que lelo soki ozo respecter ye te. La famille. Yango bomonaka batu mosusu yo pe okomi kokola, yo pe bana mosusu ba opesaka yo respecter. Yo pe bepai mosusu ke ba opesaka yo respecter. Pourquoi? Parce que yo pe o respectaka baninga te. To respectaka mikolo. Ata soki omoni ke yo dépasser ye na musala, o dépasser na bambongo, mais parce que aza mukolo, respecter ye, pesa ye respect. Nga na mona kata na ba misala omona mwana muke a respecter mukolo te. Otuni ye, mais pourquoi ozo respecter ye te aza mukolo na lobi?
eza musala place ya musala mukolo azalaka te mwana muke azalaka te. Chers compatriotes, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Culture na biso esengi na biso to respectaka mikolo. O nyonso tu aza mukolo par rapport à yo aza mukolo. Quel que soit musala bo sala, oyebi ke biso nyonso bo futa biso salaire moko. Wana epesa yo opportunité te que no ya kokoka ko respecter yete. Respecter ye. S'il vous plaît, hein la famille. Wana eza biso babantu. Eza eloko oyo bayebisa biso. E osala pasi soki omoni bandeko na biso mosusu sans wana respect eza te. E osala pasi soki omoni bandeko na biso mosusu bakomi ko répondre mikolo ka ndenge balingi. Mukolo alobi boye pe aye alobi. Mukolo asali boye pe aye asali. E osala pasi pe mawa. Yango comme d'habitude, Maman Étoiline Inès TV ayaka toujours pour na opesa conseil, ayaka toujours na ndenge moko ya bien bo limbanga te. Batu mosusu balobaka Maman Étoiline yo bongo na ba conseil. Kota nanu na émission ba conseil no Yolanda après. Bandeko nanga kana kati ya conseil parce que na kati ya émission plutôt nde ba profita ka otie moi eloko na yo na ndenge moko ya bien parce que ebele ya bato eza na bilo mosusu bana mosusu bakola epai ya baparent na bango te bakola epai ya bandeko sikoyo epai ya bandeko wana balandelaka éducation na bango te soki deja epai ya bandeko baolandela mutu éducation te bandeko na ngai yango tomonaka la plupart de personnes aokola mwa éducation moko boye eza nango bien te place nyonso azokende mosusu baolobaka akeno yo penza ozwaki éducation ya bien te. Alors, biso na bémission na biso, to profitaka. Pona koya kopesa moi toli pour que esunga pe bandeko na biso mosusu yaba. Congolais na système moko ya bien. Wana kama male ya bandeko nanga, botala moi ba photo, moi si nzambe. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.